et ça kotika biso pouvoir kala minute oyo biso nyoko miboye to telemi na misala no vite et là on monte mort dans monde peut maintenant la liété à vivre na minorité ya projet de société à IDPS o biso to bana oloba mais les autres moi ba bilo ko mo ya bizarre donc dimangote et donc ça dans la présidence de la République avec beaucoup de respect mon on dit ça vigilant il faut vigilance sangote qui sangote na pouvoir ça va moi que non hier et ça ne va pas il faut dénoncer yo ça garant de la nation yo ne suis pas décision yo surtout les gens yo surtout pas dans ça là et ça yo même do pour makamunyoso même ici les lois la communauté de Rwanda va soutenir Abisso va soutenir par rapport à makambo yo ça là ça va mon des gens c'est ça yo faut qu'on la mise ça ils sont au marché ils sont dans l'unité pouvoir ils sont une famille donc pas manipuler on pas souffrir bon n'a pas de problème à caméra n'a pas normalement pas de problème à caméra na côté le babou nous sommes tout d'abord ils ont sali image ya mboka nous sommes que non chef de l'état na biso yemoko a craché sur mémoire ya Etienne Tshisekedi tokoki ko accepter eloko ya boyete parce que eloko exemple la liboso tomoni Willy Bakongo abimi après avoir oyokake Willy Bakongo abimi même pas une semaine toyoki ke Kamere abimi biso IDPS totia nanu peuple congolais part tosengi na président de la République topesi kaka 48 heures à revoir problème ya Willy Bakongo na problème ya Kamere soki te toyebi déjà que message ese pazali partout biso moko tokobima na balabala ti liboso ya présidence mpona kosenga démission na ye à partir de eloko wana tokaisi ke non peut-être akozongisa bakalisi ya mibale akoka konettoye cabinet mobimba ya baconseiller na ye voire même baprocureur na bamagistrat oyo baza likolo ya justice ya mboka na biso parce que bango nde baza kosalir image ya justice ya mboka na biso na image na ye moko baza kohumilie ye et puis baza kocrache na mémoire ya nkondo Etienne Tshisekedi donc problème oyo biso toza na yango wana soki eza vrai ke Kamera abimaki parce que tomoni ete parce que ezala liberté provisoire pe ezalaka bongo te le liberté provisoire soki basigné bakoki kotikela même 2 jours 3 jours po basigné basigné makambo mosusu badocument mosusu nde oza obima mais soki eza ke abimi nanu libanda te toboyi ke Kamere azala libanda ayoka biso aza commandant suprême soki ayaki biso te biso bakombata ya soki totelemeli ye moko jour yango mboka eopela moto merci soki pas ndimi kokopere na justice ce n'est pas le moment lokola bakatelaki 20 ans apige à moins 10 ans mpo na nga na neti nga de ma part nazomona ke justice ya Kabila ezaka malamu ke justice oyo parce que so tali bato lokola Badiomi Ndongala apirgeaki pene na ye Kabila pa bomaki ete abimaki na ye normal tomoni ye lelo azali tomoni baedika pene apirge pene na ye normal 20 ans ekoki abimi c'est que mpo na ngai nabeteli justice ya Kabila maboko bakutino mêmement mais oh faux justice soki azalaki wana ayebi likopa na ye na Kamere keno balia mbongo po acraché sur mémoire ya konto Tshisekedi biso moko bakombata tokotelemela tokobenga na ye bon biso bakombata IDPS en tout cas vraiment to regretter makasi to sepeli te leloko oyo pona nini bato bazokembisa biso boye kaka bango wana bazalaka na baliberté moko boye yango wana omonake makambo ya mabe ezosila te makambo mabe boye kosila ndenge nini
biso ntango tozokemba boye bakangi moto ayibi bakangi ye wana su babimisi ye sikoyo bao batikali wana bakoyiba to bakoyiba te bakoyiba mpo ayebi ke ata bakangi nga na kobima na ngai nakoyiba na ngai nasimbi so bakangi nga na kobima na ngai motu lokola kamera bimi libanda ata kutu yango vraiment eloko boye pas même ata 3 ans oyo ye wana bimi libanda sikoyo justice yango eza état de droit eza wapi état de droit yango toloba eza su te biso nyonso toyebi biso état de droit esili kamera libanda état de droit ezali su te mais makambo boye vraiment oyo eza kohumilie président kohumilie président ezolakisaka lokola président aza eloko te bango nde baza likolo ya président makambo nini oyo tozomona oyo makambo nini tozomona boye pena boye bozoboma mboka ya kotala boye bozoboma biso na guerre toka na este baluka solution guerre esila also baluka solution na baguerre ya mama passion tozoyoka donc président aza eloko te bino justice boleki président nyonso bozosala président ayebi te sikoyo tokoloba nini vraiment président mona biso tala pasi oyo biso toyoka tala pasi oyo tozonyokwama me toza wana na yo tosoutenir yo sikoyo makambo boye biso tokosuka wapi tozokende wapi tozosuka wapi état de droit eza wapi pasi oyo tozoyoka vraiment boye vraiment botiki biso boye mpo na nini vraiment merci. Bon, pour l'engager, ma liberté pour dire voilà, ils ont le belangé le remonté. Caméra, à l'église a procès, la télévision mukili mobimba et moni, ma condamné. Ndiye ba condamné wana, il faut mériter prison na ye, soka sini sinde asane ni abimi. Mais lelo tozo yoka o caméra abimi na moyen nini pona nini. Ye pas mériter de prison na ye o bakangela ki et ça nous regret de regretter les caméras dans la prison. C'est le peuple congolais qui ont bénéficié de l'eau au Moroté. Les politiciens, ils après lobby, abimi. C'est le peuple congolais qui ont bénéficié de l'eau. C'est le moutonnier qui a été akobangate akoyaka ayibi ake wili bakonga yo wana ayibi mbo bakangiye asanene abimi akei kamera so ayibi mbongo azongisa mbongo l'État todo comprendre te soki ezani biso peuple congolais to bénéficier na nini ngana eloko loba te mais esalinga passe na regretter de caméra bini esenga a mériter boloko na elokola bato bazoyiba mutu ayibi lipa mais azo mériter boloko baza na prison. Moutaïbi tonga na zandu, bakangi à quelle prison, a mérité prison. Pourquoi pas caméra? Les lois babimisi caméra, mais justice n'a biso vraiment te regretter nango. Te regretter pendant ma casse, si peuple congolais regretter la justice congolaise, vraiment bozo sa musala malungati. Merci. Bon de bonangai, campagne de provision en Congo de comprendre l'été. Malgré la liberté provisoire et dans la carte de la constitution. Mais si nous avons ma belle amie, ceux qui a détourné Mbongo, a Yébiga arrêté. Ceux qui a détourné Mbongo, a Yébiga arrêté. Là, on a 3 mois, 4 mois, on va faire la liberté provisoire. Nous avons tout là. Et tu n'as pas beaucoup de gens qui sont Adam va payer Afrique. Ceux qui ont Yébi Mbongo, a Yébiga, Mbongo a Yébi, n'a pas bien 6 mois, il n'a pas et là, ça ne peut pas. Justice, il y a un peu de temps pour la Mboka. Mais tout le monde justice à Congo. On dirait que les gens sont en Miyibi. Là, ils ont 6 mois la liberté provisoire. Est-ce que la France est la peine la Belgique est la peine Moutayibi Mbongo a détourné le Sikoyo. Et puis, si Batunion sous confiance, il y a Koyiba, liberté provisoire il a ma bête. Mais pour on taper, Bakani, Moutou Bakatele 13 ans. Moutou Bakatele 20 ans. Bokide 13 ans. 13 ans à 52 ans, liberté provisoire. Sikoyo, Bato Batikali, Mawa. Chef de l'État, on va dire que il y a encore la justice. Mais justice, on a comment que nous avons appelé que nous avons coupé et nous avons mis Yibi. Nous avons appelé que Naïba la Naïb.
état de droit na biso otolobaki les pères prophètes politiques c'est là le biso na tour confusion mawami toza désolé liberté provisoire eza mabete mais faut que là mutu nini avec liberté provisoire est-ce que mbongo oyo akoki azongisi koyebisa biso soki mutu ayibaki mbongo azongisi mbongo wana azomekite liberté provisoire mais sikoyo tobaza ete liberté provisoire mais toyeba pete est-ce que mbongo bayibaki bazozongisa to bazozongisa te mami je suis désolé je suis désolé obakisa ye mo mpona liberté provisoire kamere eloko ina bato eza boye de 1 moto ayibi mbongo na da kongo na biso bopesa liberté provisoire est ce que mbongo ayibi da azongisango azongisa mbongo topesa liberté provisoire yebisanga ibokanga leki nena Daniel Masaro awabimisa mbongo apesa bamise bana oyembelaka ye kamere wana asali mabe na da kongo botiki ye botie gratuité d'enseignement yango na lungwe transport yango ozokita te dola yango bande ekita te ezanga état de droit zap état de droit na kongo biso zap yo président mamusana kovoyageaka mama kongo olingo okipe te se bongo toza na siège ezongi ne kamera bimbe mbongo kongo sili ezongi so mbongo kongo ezongi kamera liberté provisoire poani po ena homme politique mbongo ata bima libanda bapesa liberté provisoire azonga pousa azalaka te bayebelo basali biso tosala mpe rébellion ekomi baaventure opea opena ya bakuba baaventure ya bakuba baaventure ve ezali mpasi mpe mawa biso tokanisaki bitumba oyo tobundaki mpo na changement lelo oyo makambo bokosama na mboka oyo eza mpasi bakuluna bazoyiba bazosala bazonyokoma bakosala masangu bato bayibi mbongo ya mboka bayibi mbongo ya ngana yo kaka lobi awa botika bango libanda justice oyo biso zala kolela maya misu changement ya na mboka esali biso mpasi bakonga yeyo abimi ndenge nini ye wana na poto miniti te kamere yeyo mbongo ya mboka ekei kaka boye ata 3 ebeti te aza libanda tozomona bato oyo bazala pembeni ya fati baza kosunga ye te na nyonso baministre banani baza bacomplice mais eloko oyo bazosala bakokutana na mopepe na suki wana mpona liberté provisoire ya Vital Kamerhe nde yango tozolobela oyo esali biso pasi vraiment tant que congolais mpona nini mutuka soki ayibi mbongo ya leta oyebisi biso bokangi ye bakateli ye mandat justice bino mo bopesaki justice pouvoir justice wana asali mosala akangi mutu oyo mokili mobimba emoni mutu wana bakateli ye mandat asala mandat ya soki 20 ans Kamerhe 20 ans mais tozosutuka boye bapesi Kamerhe liberté provisoire pas même akokisa 2 ans Kamerhe lelo abimi libanda wili bakonga ndenge moko oh grâce présidentielle wili bakonga abimi donc bato nyonso bazobima na prison eza président mutu obimisa bango obesa nani sikoyo justice oyo ozolebisa biso justice yango eza justice nini seke bamiyibi wana baya na ozobenga miyibi baya oyo bolakaki biso le peuple d'abord tomona te mais tozomona nde bascénario baventure oyo tokomi komona siko ndela baventure biso toza bato ya UDPS biso to bakombata mais oyo omoni totelemi mpona Kamerhe pene en tout cas soki Kamerhe libanda en tout cas biso pene bakombata UDPS tokorevendike wana pene tokobima mpe tokoyoka lisusu eloko te parce que biso nano bakombata oyo tobanda kobundela UDPS kala ti lelo tozoyungana na zandu vinino biso tozovivre bazandu yango babuka biloko biso bato ya UDPS musala kutu tozwi te me bato bazoyiba bambongo gratuité yango ekufi gratuité mutu na biso ya UDPS tala makambo asali biso gratuité ekufi biso tobanda kofuta bana ba 300 000 francs congolais tokozwa mbongo ngo nanu wapi donc c'est que en tout cas vraiment passe mais Kamerhe azonga kaka papa bakatela Kamerhe mandat ya Kamerhe population te liberté provisoire oyo bakonga bolobi liberté provisoire azawa ye wana na Suède aza na Suède sikoyo oyo bopesa mutu neti ndoki oyo pena ndoki bopesa liberté provisoire
Poya suko boma biso na bapua wana. Poya kosilisa susu bato. Papa politique oyo eza sous politique te oyo komi kindoki na kidemo boyende skonde po boma biso siko peuple congolais. Po peuple congolais banda kozela to mona changement o banda bisa biso. Mais changement na to moni yango te, to mona yango te tilelo. Siko nini? Mais selon la loi, on a liberté provisoire, on va faire ça. Loi. Papa, liberté provisoire, ils ont un bateau pour faire ça, on a prison bazali. Mais ma caméra était. Eh, papa. Papa, sorozo. Allez, nani. Mongo caméra, il bozo allez nani. Azongi banani. Allez, kana TV. Allez, kana TV, balé kabango bazumbongo, balé caméra azongi simbongo. Attends, azongi simbongo, suba katelio mandat. Okosala mandat wana. Ezaka bongo. Attends, azongi simbongo, babaki azongisa. Akozongi sotango balobaka. Mais akopini, akosala peine ya oh bakatela kiye. Kwa siku yango ya 20 ans. Soba mutu muyibi munene, botiki ye. Boba oyo lisusu. Na la ndiene ba chinois. Bosala bango ni. Liberté provisoire na libération eza ndemo. Papa, biso na Congo omoni papa. Papa, liberté provisoire na Congo eza libération. Liberté provisoire na Congo eza libération. Eza teko libération. Nenga zawa, une semaine ezebele. Toloka kamere aza na France. Sur la France ko tanga okende. Yesko Félix, o za malamu. Ozoni waka benemi ngo, olobomba bango yo komo bimisa ngo, oya ko bunisa lisusu. Jamais, ouais, voilà, penalty. Bon, merci. Okay. Ouais, merci pour la parole au Pessingaï. Nous avons réclamé peine mawagnon sur la liberté au Pessi Caméré. Parce que il y a bien, il fallait bomba na bino, enquête wana bobana ko sala ou bien que condamnation wana, fallait bo sambisa d'une manière discrète. Bo bomba ma bo ebisa biso te ke o ayibi mbongo. Tango boyebisaki biso po boyebisa biso besuka na yango koto oyo bokangaki ye bolakisi biso mais sibitima boye opesa liberté provisoire so bolobi ke liberté provisoire eza provisoire bolobi nango kaka na kombo wana kaka provisoire eza en attendant mais sikoyo biso awa tobimaka na baliberté provisoire wili bakonga bimi sibitima vraiment akomi na Suède kuna sikoyo justice oyo olakaki biso président eza wapi et comme il comme ba sentiment comme on le bana biso on mona biso ko bana mike mo baza ba pongi okosi bango lelo même moi na muke soko lobi na lelo lobi ti suka lo bake papa okosi ngai siko biso oyo to mona eza ba scénario bien eza ba nini eza ba schéma mutu loko la caméra ce n'est pas le moment okoki ko tika ye parce que bino moko bobenga ke na ba kongo nyonso biso to yokaki to monaki mais siko botiki ye bolo bake o le président n'a signé. Le président a mieux informé que les cabinets nyonso awa. Ayebi dossier wala parce que ça dossier où tu pirement dans niveau ya président. Et dans niveau présidence ayebi yango. Bon le bakero président siliki président ayebi yango te. Président ayebi yango que les cabinets nyonso. Botika koko sa biso to za zuba na mikete. Ce qui va bimisi c'est que tu comprends déjà que o nyonso bozo ba biso za ba G. Et là le kuta. Pe boya ka suko yebisa biso ba makambo wana te. Botika biso na ba passe na biso neto message nango ke boya bona ka biso loko mobwe boko ko sala yango te. O comme ba aventure. Donc c'est-à-dire to banaka ko sala ka ba jamal kuna bazate kuna kaka mandala ye mo mutatika likuna. O banani banani ba wili ba konga ye kutaza na Suède kuna. Nyoso oyo papa. Boye baka bolo bana banani. Toza bana mikete. Toza bana mikete. Batu ba otende ya ba fufu, batu ba banini ya ko ganga déjà que si mabolo ba biso ke boye ba quitter. Non. Comme ka ko réparer ba biloko mususu. Et puis même les gens temps ko réparer que to moni ke zango ba avanti. Donc botika na bino, bo fa na bino ka bo sa ne bo sala wana. Mais biso to leki bino na makasi. Ata to lo baté, mais tant to ko lauka, bo ko mona biso. Parce que biso to tanga ki pamba te. Mais na ministre oyo to bénéficier ba classe to tanga kité. Nyonso wana eza pona bino. Na niveau na bino bo benga ngo o détournement. Mais ce que comme na niveau na biso ba petit peuple et comme moyibi. Donc mon amour to ko définir ngo ndenge bo ndenge comment na ndenge pe bota. Ce qui biso définir que ça moyibi bino pe ça moyibi.
boza bamiyibi me boza si bacravate bobombami na se bacravate olobaka g wana biso mpe tolobela bino ba g wana ntango tokuta na biso nani ekomi nini baaventure na suki wana toyebana bien bien papa ya koloba eza te naza na kanda makasi so talingi elongi na ngai na na kanda na eloko na se na yo komona justice na biso bazolokola bazomanipule biso bapetit peuple bandokanisa ke mpenza ke lokola basambisi kamere akoti na prison mpe bakatele 20 ans lelo toyo kosutoka ke kamere aza libanda memema na wili bakonga lisusu bakangaki ye mpo na mbongo ya classe bana classe mpo batanga lelo tozoyoka lisusu ke balibere wili bakonga biloko tozomona na mbongo na biso oyo eza justice bie eza kofingisa justice na biso ata na mikili ya poto bayoki ke kamere lelo oyo bakangisaki bakatele 20 lelo aza na libanda biloko bongo tosepela te na eloko akoloba eza kutu pe te na na kanda makasi awo mbongo ebele kamera ayibi tala nde nanyokoma boye nalukaluka mbongo na ngai na ndenge keso nayibi ata eloko moke awa bakokanga ngai babeti ngai awo moyibi bamemi ngai ntina prison minute mikoo batindi ngai kanyama kasisi soko bapetit peuple bayiba kutu mbongo ya malonga te bakakanga bango bakatela bango ata 10 ans mais kamera oyo asali ata mpe meme 2 ans te lelo toyokake kabimisi kamera soko mbongo tozoyoka abimisi mbongo apesi leta mbongo wana tozomona yango na misu te ezaka oyo ya muno kamera azongisi mbongo wana azongisi wapi il faut balakisa biso mbongo wana biso mpe tomona yango so eza ke mbongo wana bapesa bango na bango seke eza lokola ke basakana na biso bapetit pe mais jour tokoagir ezali bamona biso lokola totalela bango boye to bayuma te président Fachi yo mpe tovota yo mpo tomona changement mais tomona changement te souffrance oyo tobando souffrir tomona kaka eyobakisa masusu kutu likolo ndenge ezala mais na kanda makasi tosenga Fachi kamere so abimi liberté provisoire eza ke so mpo azwa traitement so eza ke mpo azwa traitement na ye après azonga na prison mpo na biso tosepe na eloko wana so tomoni kaka kamere libanda soki justice eza lukuta. Bonjour peuple congolais. Kobima ya kamere ezobangisa bakombata IDPS ezobangisa peuple congolais biso te mais eloko ezosapo kamere aza eloko ya kosala biso bakombata ge peuple congolais eloko moko te ebangisa biso mais problème ya biso eza nini justice wana oyo toyoka kaka boye mutu apande boye abimi azokondane bato bazobima ese lelo na Congo bato bazoyiba bamilio wana na bana kuluna oyo banoyiba bo yibi kwanga ke yibo ya yibi kwanga batinde kama kasese ese bato bazoyiba bambongo ebele wana na Congo ese bakontika bango bana na prison libela te président de la République yo ozali okota na justice indépendant tosolo baboye quand même conseiller na yo wana bamusuka uti poto wana batika ufuye justice bazokota mingi na justice bazokende kozwa bambongo ya bato wana obaki diaboliser justice babishi wana toboyi yango à partir lelo tolingi justice tambola normal. Merci beaucoup Congolais toana skanda makasi ndenge kamera bini bino mo boyebisa biso ke kamera yibi mbongo est-ce que peuple congolais yebeke kamera yibi mbongo toyebaki te bino mo boyebisa biso ke kamera yibi mbongo bino mo bokangi ye bozwi ye bobimisi ye lisusu o liberté provisoire. Est-ce que la Congo soit plus de liberté provisoire à zone sous la prison? Wili bakonga muibi bosi bo continuer prison ah ça même une année même 6 mois obimisi ye bolobi o état de droit va mettre état de droit moi ça exact la mboka oyo presque tous ba yiba mbongo oh Albert Yuma sali boy oh intera sali Kabila yibi boy siko yebsanga bokanga Kabila pona nini bokanga nani oyo nto akombo nani Albert Yuma bokanga siko pona nini pour kotika na bino bango bozo ça sont soni ko tolo ngaso ba ide pesa ngot et comme yo moko fatina mwasi na yo comme ça ba onige na bino obimisa ba dans la prison biso pas ko to mona pasi voilà kanda mabe merci beaucoup. Bonjour population naina bongama ile ba mukie par rapport à ndekasi lobawa kokanga maya mese kamere etali IDPS ata mukolo moko te wana eza domaine ya justice tolobi bien biso toye na état de droit
chef de l'État chaque jour avec justice est indépendant. Jamais un vrai combattant à IDPS a eu au téléma alors le combat à IDPS que non to libérer Kamere. Wana besoin de IDPS comme si IDPS n'était qu'à Kamere et non justice. Vrai combattant à IDPS tika kokota mambo etali domaine ya justice. Yo zela instruction et route la hiérarchie à parti, tous à la fidèle à parti, totika domaine ya justice etali IDPS te. Concernant l'arrestation de la caméra, et tali IDPS attend pour mokote ni libération na ye. Oh nous sommes concernant la libération de la caméra, na combo ya IDPS et tali bango aza membre ya IDPS te. Parce que un vrai combattant IDPS jamais rencontre makambo. To tiki justice nenga so makambo na ye aza indépendant asa makambo ndenge na ye. Nasukiwa. Merci monsieur le journaliste pour la parole au Pessingai. Du peuple congolais, tu regrettes ma casse derrière le chef de l'État, bah conseiller naïe, y compris appareil judiciaire, oyo bato bebaza kobanda maman ministre de la justice, et là comme moko azali ko sunganango na chef de l'État te. Comment se fait-il que batu nyonso baza ko kanga bango, ezali DPS akangi bango te, bazo kanga bango na ba infraction bango ba commettre, moto na biso na tozolanda yango na ba appareil na nini na média. Balobi que ba condamné Vital Kamerhe 20 ans de prison. 20 ans kokina noté tomoni azali banda. Bakangi Willy Bakonga. Balobi azali condamné. Et ça l'état ba jour te tomoni su Willy Bakonga lelo toza koyoka azana Swede. Bongo justice yango o bozali derrière chef de l'État. Bozana vision na été boza ko sunga été. Botiki yemoko abunda na likamboyo. Si le temps justice est indépendant. Ba tout autour na ye ezala ba conseiller na ye soki ba pesi mwamba na bango lokol ba mesana na système ya mwamba azui mwamba na ye a libérer ye mais moyibi yango ekosila ndenge nini état de droit oyo alingatia lelo afungoli makala pona bato wana kaka makala yango ndeza ko libérer bango so pe bomoni ke awa na makala baza près ya mboka tinda bango na angenga na lisala nde basala prison ya malamu po kuna ndeza ki ko kanga ba moyibi oyo toyebaki ya cravate. Merci mingi o nazalaki nango yango wana.